Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas de deal. Vous savez que n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, minen. Salut na bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier na pesimino ba mbote ebele vraiment partout bozali bozolanda nga na bandaku na ba bureau surtout na ba mituka na ba laptop et partout en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique, donc partout en Australie, donc si au JCK au Real de Madrid, Azali Bozola Nagan a perçu ba mbote ebele vraiment moi na musala na bino ye Jericho Betox de cette émission internet chaque Congo ya artiste comédien on ça la rabino émission internet na kibonzambe na kibo mwana fumuki mbangu yeyo et puis kobosa na télé mo tchodo de la presse. Pareil na bango yeyo donc tout ça comme solo na chaîne nabino elengi nabiso TV elengi nabiso TV bo s'abonner ya Jericho Betox mais naza pe pembeni et pas ya mama bela dinganga o tozo travailler na yepe na Vision Plus TV Vision Plus TV o tozo travailler na ye lokola Marco Star Margot Star donc n'est pas travailler et pas il y a Aline Malunda maman na biso moi c'est prof mon papa donc n'est pas travailler na chaîne na bango et ça la bien Congo na biso 24 TV donc à tout temps na biso ba combo donc Jericho Betox yeyo juste dans un espace restaurant na rolo banini terrasse donc place VIP chez Mikashu Mimi Kalombo et sika oyo na bisi bato belebo mesana déjà nango pour ça siège ya Jericho Betox bientôt to ko innover mo makambo belé ba na poto et sika olingi ovanda ba stressé ote ba salo soki ndenge nini te yaka ape ba damasa danger la mama awa mbala moko okuta na Shadrach donc Shadrach azawana bo okuta na bo solola alors Jericho Betox lelo na bandal wana na bike Margot Zolanga transition et mituka ndenge zoleka et puis Zolanga panneau ya espace oyo esika nazali bokomona bozomona ngo déjà là bozomona ngo na yembeli bino un artiste comédien bourré du talent o azo matape makasi o pe azo sala pas mal de makambo belé donc tozana ye awa na plateau oyo toko solola na ye toko tonga na ye makambe belé selon groupe na bango figure de star il y a président Nzuki Batista oazo évoluer on a PC chance et puis to lo bela film na bango sika Fili o boko tala ngo déjà na chaîne na bango fongwami désormais chaîne na bango fongwami o yemoko pas ko expliquer ndenge ni masolo ngo ezali alors na PC maman na nga madongo ma motema ya fioti ngoma na peso bambote belé José de Londres Sida Bilele mon ami ndeko na ngai akati Papi Kader bon mesala na yeli mikolo na Londres Papi Kader désormais na Londres Papi Kader mokonza nini anga ka Papi Kader osali biso boye pona nini Papi Kader na Londres na peso bambote belé merci beaucoup nzambe aza bolingo artiste comédien fo bongo ngaso artiste comédien bimia ke poto na mona ke côté na biso tozo mene moko na biso aki donc c'est bien ya nga sami moki na peso bambote belé tie muluba cher bambote ebelé alors toza na Papa Wata Maloba oyo azo évoluer pembeni ya Fiston Nzuki Batista oyo pesa mbanga danger aza pe na indusa danger et mo pe na comprendre rater sa père ou benini donc tokotonga na awa Margot Star na ebiti soko fongola nga image ba mona invité na ngai Papa Wata Maloba boni bien D57 chaque Congo ya ba journaliste ne sur internet babo ya basambo maweza ngambu ezande yo kaka maweza ngambu na kolingolo ba mwali lo ba moko e mon gentil ya esengo na bandeko no surtout balingaka yo okoyebisa bango ni. Merci nakoyo koyebisa na ba nyonso ba moninga siko balinganga bo ko sepela kala mingi te na film oyo tozo pesa bino Fili
eza film moko tosala na motema mpenza moko président nanga Fiston Nzuki Batista apesi nga chance na jouer mpenza ndenge esengaka ke na jouer donc bokosepela nango Lina Mayombo beauté plus l'argent ici kozali Odette Lesa bokosepela bino nyonso merci. Merci beaucoup. Tozana papa wata maloba. Mais tolobi tozana des rubriques. Ah, to yambie na toka keka na komba papa wata maloba. Comme on a tata na mama babota yo eza nini. Po ah to yambie na kombo ya tata wata maloba te. Nga kombo nga héritier. Wata. Héritier siko yango moni na théâtre bakata tellement ba héritier mingi ba koma binga bango ba wata yango bakata mama na mukuse wata. Comment wata maloba donc comme na papa na mama boti papa na ngai Emmanuel Manzaki mama na nga mami Claude Katanga na pesi bino mbote sika bozali kombo babotela nga yango wana héritier. Voilà tout ça ce que tout ça non héritier to ça la deuxième rubrique to ko bimisa na plateau il faut ailler la biso na ki papa wata maloba et puis asepeli sabino mais boti ka biso to sola nanu na héritier on se voulait na groupe président Nzuki Batista lelo to ki li solo ya fili okobetela biso li solo ya fili za ndengeni lisolo ya fili donc lisolo donc to ba film mais possible silisi ko sala yango ou ezandengeni pe kala mingi te bazo yango déjà film na nyonso déjà sili nyonso to tourner nyonso sili yango kala mingi tende na ebisi ne bandelia wa bat nyonso o balinga ngai papa wate papa héritier ndengolo bisiko na héritier bato nyonso bolinga ngai héritier boko sepela penza na musala kitoko to célèbre na film fili donc film jazz ya osila kala tete zo pesa ngo déjà pour bolia bosepela lango bozo pesa ngo bozo lia na tongo na uti kozala na président Nzuki Batista JB ya bato ya théâtre ndenge c'est que japonais le léopard ndenge babenga kae auti bisanga to uti kosala ni masolo désormais bokomi na chaîne na bino internet o ebengami na kombo ya biso moko TV chaîne na biso obo wanduzo ba biloko na biso ya figure de star ya président nanga Fiston Nzuki Batista eza ya biso moko TV donc boza décider boza biloko bien boza biloko bien na kata chaîne na biso wana donc na kata chaîne na bino wana elele komika bato nyonso to ba komo fongola mutu to komo fongola eloko na ye pour escroquerie leki to makambo leki nini ya biso moko TV bo s'abonner na ya biso moko TV et osala bien na moni pe présence ya $7 mokonzi ya bato ya mwana bato Aline Malundama full option moi si ya bato ya prof mon papa biso to panza mabala bato te biso to ba journaliste to ye na ndenge mo boya ko panza mabala bato te mais bo keba mochodo de la presse ye na lobaki déjà soko meki otumoli mutu batindi mochodo de la presse alors papa wata maloba because dans le film Margot Star toke to landa extrait ya film ya fili et bon to zonga juste après neto tonga makasi na papa wata maloba on y va. Michon, c'est comme ça que tu réponds ma femme. C'est pas je fais toi, je réponds. Frère Fili, dans tout n'a pas de passeport. Bazo ça on a combien? Eric, na binu bana ya za usanga mninga bo. Oui. Eric. Mama, na beti laki na ninga mabeti. Be banda bana kana mama. Soko ubandaki na ngana zara kana te. Bondengo yebi singa wana. Kana bando silati. Yebi sanga siku zabu. Parce azona e bien. Yenda koko so responsabilité ya biso. Mais on a luka musala kaka na bakwe masolo kaka ba match masolo ya ba musicien mais ye moko ube limbisa ngai alors so na boy ko limbisa ko ba promoter limbisa ka ba tout assemblée nga jazz mais oh zo sala boy ko na mutu oza concert ya ne concert orgueil les orgueil oh c'est les orgueils
l'élever. La Zambie. Biloko ekokana eza biloko ya chinois. Ya ba japonais kokana te. Tout le général du faire ça. Te oyo eze uta Japon ngambo kamu nazaka nango. Ozuwa. Ozo comprendre ngo te. Comment expliquer no bima? Okindo ke mona na misu boy. Hein? Zamba ngo te yanga nini Zambie? Zamba ngo te yanga nini? Na vivre nga te na ko vivre na poso te. Na ko kokate? Na ko kokate? Ah. Fini na ko se retrouver bisika oyo. Na grâce à père puta bilamba. Biso kindo kwa soka na madi pa kuba. Photo yo ke nous sommes kwamba. Ya kanga sunga yo le kula. Merci beaucoup Margot Star. Oh, azaka toujours pemé na ces dollars mokonzi. Merci beaucoup na image wana ya extrait ya film ya Fili. J'espère que tango katani bobi mais balobi bokozwa na chaîne na bango atotanga pour to ça la promotion. Journaliste et animateur azana pour ça la promotion ya artiste. Malgré ça na site na ngai moko mais faut natanga pe kombo ba site baninga leti Congo na biso 24 TV. So natanga ngwe ini. So natangi ya biso moko TV ya président Nzuki Batista et Salinine. Donc bolanda film yana kuna bo s'abonner kolo nango eza fiston Nzuki Batista. Ya biso moko TV okoti na YouTube beti okozwango. Alors j'espère que wana boti kolanda extrait ya film et Salimino plaisir Fili. Alors lelo to bana mona bilo pe bokoti sa pe bilo quand même bilo peso kota na SPL ça. Ouais, pas nana takaza. Na PCP mbote sikazola ndanga sikoyo. To kotisa pe ba film même sous c'est pas naé. Bato batala ba ya mampala ekota nana takaza, Marie-Jeanne Bololé ekota kuna bon moi ba film belé tout ça li nana takaza zoango déjà il est 41. Papa wata maloba na meki okeno na mwalo mbango makasi. Ezaka Batista mutasali yo lelo bato ba ki papa wata maloba to zape na mwa source na mo esiko uta groupe no uta oyo kosala ba pe plaisir lelo ba otanga pe groupe uta. Ah de sincérité zap na chaka Kongo solo. Ngai na bandi musala théâtre na ko lo banga moko nanu na ndako. Ba wana ba obengo maboke na osa maboke nga moko donc ko seksaka bat na quartier ti ezaki na grand frère moko mokili azana Angola vena nga futila azana Angola pesi pombote yende amema ngai na groupe ya vena ngai papa na nga Edimo Kukulemf papa na nga Muyombe gauche amema nga wana basi ba osala film ya mutu na ngai nde na bandaki ko jouer na vena nga Muyombe gauche président Muyombe gauche na zo ki moi temps ibelé na sala kinaye donc les gars na formation peut pas président Muyombe gauche ouais na les cas na formation pas président Muyombe gauche vient Dimo na les cas na na travail penza pi moi mingi kuna na depuis 97 na longa na 2004 na vie na zo ki moi temps ibelé ya osika mona papa na ngai Dimo donc parcours na ngai banda bongo c'est ce que tous abata songi lo ne sala ki olongwa ko po yeza makambo yeso ki ata olobite na film no leki kaka oleki kaka ngamoko olongwela kini ba mama songi eza ba raison personnelle ya ngamoko na longola kina ko lo boyiko lo bango na so na lo bango na te santi ko za muta obanga te nga banga elo te nga za soldat président Batista benga nga soldat na ye nga na donc osakana te mais eza ba raison privée na nga donc moyena lo bango boeza te o isinga ke na za souster na président na nga ex patron na nga Muyombe gauche yango na kabwa na nga na ye na ndingi na nga moko unga na yebeli siko na figure de star oza calme pour longwa pe souti JB ba théâtre Fiston Nzuki kolongwa pa président Batista bon ba bipe kuna wenge kuna tindika chakale za trop yo ekimakambona nga nazazaka na bino te babi kuna tindika chakale eza trop balobaki o basalaki boye eza trop malgré ye mo président azalaka ne simple comme bonjour bon place bato bavandi makambo wana ezangaka te mwa boyeboye ezalaka nango mais soki yo moko kaka omikangi no nzoto olobi te ata balobi lobi boye nakolanda te na ozala na nga kaka place wana ezalaka yo moko nga mpenza pour le moment naza pa président Batista na mutu na ngai nazalaka ta na ide lisusu te
oh le nazali pas muyombe gauche na pas président Batista na longwa na kende place mususu nanu eyelanga te et puis nalinga pété mudia betelanga on va voyager lelo ngam na tika na groupe ou la charge ba maison mère charge et à logique yo za mu continent nga yo moko ndongo za na oyebi o encadrer ngai o pesa nga ba répétition o pesa nga ba conseil oyebi et jouer nanga ndenge na travaillaka lelo so président Batista zate pour ozala pété à voyager revoyager pe akei parce que akoluka ye moko groupe kotika na nani ntongo ya nga aluka bato akotika la groupe nga na oboya na loba mbala moko na tumbe monsieur président koluka te etikila nga moko na zwango nga na otika na coupe figure de star na encadrer ngo pe na ba auto za na bango na kumbela masolo obi ke biso na internet ezala kwa to bombisaka ba image internet to bombelo timu kile kufa obi ke to bombelo image oyo ça nga bien mais kika pa to la kisio na souhaitera te na longa pembe na ye pour nazakana nu bien na ye. Donc non a remarqué na likamo te o ekobetanga libakuna na kabwana président nanga ebongo bureau ka c'est bon ko lobeba na bureau ko beba ba comédien ba artiste musicien ba beba na kana ba leader tena ba bureau nga solara bien na bureau na biso nyonso be na ba secrétaire ba discipliné bango donc bureau mo bimba figure de star ya président Batista ba yebi ngai na solara na bango bien na linga tat kutu te ke na betsa bango libaku soit te pesa bango kanda ba loba n'importe quoi ponanga et ça bien te. Donc, c'est respectable, bien. Merci beaucoup. En tout cas, et ça nous plaisir au wapi Fifi Ungenda. Moni mutuno yeo. Fifi Ungenda a commis semi professionnel à Luanda. Le ndeko ya batu ya Bobo Ungenda et puis Elvin Ungenda wazo beta na miki la poto kuna. Donc ça la plaisir et donc ça la plaisir vraiment. Picho mwambila yuwa kwetu wa mankanda mashi wa mumenu angata makuta. Uteka mu weste utumina mwaneno na lebe on a chiluba po ba songi ba yokate nani ni susu chiyo munu ba cher angata makuta mu weste uteka mu weste utumina chiyo munu ba cher Francis chiyo to sola ino lobi na butu na Suisse na peso bambote belé papa wata maloba lelo figure de star ils ont évolué lelo bozana 6 ans na télévision impact des années nini na cité impact ya makasi ko sakanate masaranga $7 mo konzi azumona ayebi ayebi po ya wana $7 to bundine trop donc ngaso ba benga nga soldat ngape na benga ka soldat aza makasi ya sakanate figure de star 6 ans na 6 ans auto zanango donc na zaliso na leki na nzela donc na comprendre te naza déranger au sakanate na public na biso ya figure de star donc balanda ka filmer ata courir que na jour surtout les kaka il faut ba luka bibolera 3 fois bosala nini tellement musala bien kakati chaîne CP na biso ba kondia couleur télévision di pro Moscou ka bongo na pese ba mbote belé na couleur télévision ba pesa bino espace mardi mercredi dimanche faut ba CP na musala boyo sala biso loko président na biso Fiston Batista alingaka na musa po azaka mwana musala ya musala na ye ndinga zawana tema alinga musana e bien yango pa pesa biso ngo to la kisana batu ba CP na biso yang couleur TV CP na biso to 3 espaces na semaine ezala raté na ba chaîne pardon na ba groupe mo ebele na monati ba groupe ebele siko to beta no peli solo ponga na koti siko rubrique songi rubrique matongi ba trophée et utopesa ma trophée ko te trophée ba mbiaka mtu ba utozo ba brevet de mérite et utopesa ma groupe sans souci groupe Simba Izwaki groupe Akikedi groupe ya Ismaël wana deuxième commune za kanani Ismaël pesa mi metomoni figure des stars bozuité mais bozuité biso impact oh to sali ba pièce ba danger bozuité même vient na biso mo gauche pe azuité Isa cop oh wana Isa cop na biso vérité ngana contre na ngoma makasi ni naza awa pour ceux qui pensent que ba bozuité yango za contre nango ouais pour to zuité na za contre nango pour lelo la kin awa film oyo ba betela ka tolo ko banda lelo na episode 7 ba pièce ya figure de star ils ont frappé tisiko banda to banda na kosa leka to yena ba balle de match to yena ba match quarter to yena ba Marie-Jeanne Bololé ba sida existe to do ba film obisonyo to sali na minoko batu na banda kwa batu tisiko batu ba betara ba solo nango ba pesi ba trophée wana ba pesi ba diplôme wana ba bengi même président atanga la reçoité président na ngai il faut zwango même il a combat groupe mobimba il faut raka
mais aussi musala ba beteli solo na nzela partout dans le tambola ba beteli solo na e fa ba bing sa ba pese trophée wana c'est que ba pese ba trophée na ba yebani ke trophée o MC ba pese ba ngombongo ba to ba organiser ki manifestation wana oh ma boma mambongo za ki wana ba pesa mu trophée bien nga so botiki nga nga su trophée te lokwanda mwa kombo na ngai nga na ngaka ba mo na nga na zala nga ngai na ko pesa bino MC mwa mbongo boy bo pesa nga trophée na ninga cop ezala na ngo ba bilete ku na classe ku ba somba ngo na ninga cop bon o wana ba ko somba mpila ninga cop mais pour la président nga alingaka somba ngo te alinga pe a collaborer te nga bo bimisa ngai bino moko ndenge botambula na banzela tango kike figure de star pièce boy de film ya mampala na poto na minute impact ça danger au sakanate na kin impact ça danger mais rien en tout cas nga za contre na même ces opinion na bango ba moni ke Ismaël abetaki makasi ki keda bete makasi ko le kabino groupe simbe betaki et président lomba be nani groupe sans CBT makasi ko le kabino za ngo boze la ka mususu ekoya ba sala na bango ba film na bango mais ceux qui au tambo la balabala tie micro balade yo za journaliste tie micro balade au tuni ata moi na bien mkolo na ne o eleki bien na moi o toza awa film nani boyebi ezoleka batu bazo considérer ngo ba web soka ya Fiston Batista figure de star ya mampala réseaux sociaux ba webi so ba tangelo pe Fiston Batista na ne o na moi o film ni asali o batu bayebi réseaux sociaux ba tangelo mbala moko mais ce qu'on ndengo tangi ba groupe mususu wana ba su ba trophée ba titre ba film na bango za ba film. Merci beaucoup na opesa mbote mingi na JP Masamba ozoka maloba moi na osalaka musala na ngai trophée na zapena moi bandeko ebele ba déclarer pena pour na trophée wana et pour na brevet de mérite no pesi wana batu babateloka mayele ko sala bien ole bandeko misusu bazala na bakanda na pesi Nadine Bute mwana poto solo to vana ino lobby na coin ya salon Sagi na kabinda wana to solaki lisole le kai bien Nadine Bute azana biso na kine donc danger na sentir photo donc merci beaucoup Nadine Bouté donc on appelle ce bambote belé alors papa wata maloba nazala des rubriques na koyamba yo rubrique on a lingi to sili ça on a pour rubrique les rubrique songi rubrique matumoli rubrique à comédie alors ndenge ba peste mo trophée na batu mususu bino pe beaucoup approcher bato là te pas il paraîtrait peu pour nos trophée il faut qu'on approcher bango biso musala nde yango ndeke kwa e ko approcher biso pa na bango biso te ke to kende kuna fo pesa ka biso pe te biso nde bango moko ndenge balandaka biso na ba télévision na bango ndenge ba yoka biso na banzela partout batambolaka il faut nde baza sko conscient te ya solo mutuboy et ate biso ke ko approcher bango wa isa sens te vena ngai président nga ex Muyombe gauche vie news et makina kini awa même bato apoto mususu bayebi ke ye épisode wana yango kaka akomi na épisode boy 40 50 bato tout bataki Muyombe goshika mais vie wana azuite ponani film Muyombe goshi tu ko kangao na kini Isaac na docteur chrétien na réseaux sociaux ouais biso figure de star Isaac na deux films na kini et kangaki film na biso figure de star réseaux sociaux na docteur chrétien président Muyombe goshi fait Isaac ba film mi balena bien on peut na moni na biso mi ba to kangaki kini figure de star na groupe Muyombe gauche to zuipete ba bengi biso te et loro moko te donc c'est que président ça il passe 8 président ça il passe 8 mais président ça il peut faire azwa président ça il fala azwa azwite pour ni fala azwa conseil ni no kopesa ba on conseil ba bongisa ba organisation na bango ba osala mon producteur JP Masamba na pesi mbote siko zali ozo kanga soko totala batno za na bango na bureau itete ya bango ba bongisa musala ba sa musala bien batika osala musala ya cop musala cop e bomaka batika osala musala ko avoye ba iloko osala il faut olingango waneza idée na yo zwaki kolingate bat ba bebisilo yango banda na nkende na ngokaka ndingo bandela kiango ekena ninga bien cop etikala. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a deuxième rubrique Margot Star. Toi qui a deuxième rubrique, toi ce que papa Watamaloba naki papa Watamaloba pour ça la plaisir na bateau nyonso bozola na biso na elengi na biso TV ya mwana musala na bino Jerry Kobetox DC7 malgré penga pe ba pesinga trophée te ngape ba pesina ngonga trophée te so brevet te na kosilika pete eloko te mais ba bongisa ndenge papa Watamaloba DC7 général défend matumuna Lolendo
mon général de FAO na longo lunette wana za koko nanga yende pena mutu abotelanga i président nanga Fiston Nzuki Batista ndenge bomona président za mambo ilamba nyonso ye ayoka iko yambanga abaki na ebisa yo merci pour na ndingo yambinga na émission na yo et puis vie Adricha motomètre beba zibeba pa bina ebisa merci pour bayoka iko yambanga Lina Mayombo likofi mbongo pa baki merci pour na yo ndingo yambinga na koza ingrate yango na komisa ba message na bango. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon général de FAO malgré ya na lobi saka wata ngape na lata ngape na lata et ya na ngape Adricha motomètre beba zibeba merci beaucoup. Danger totelema Margot totelema po papa wata maloba kota sikoyo akene abongwana akoma papa wata maloba siko Margot toke na transition pour papa wata maloba tozo na deuxième rubrique. Oui, salut, j'espère que tu as la deuxième rubrique. Na biso to lobaki, to y a bien invité na biso na première façade. Nous bimisé ce qu'on a deuxième façade. Oyo tamazara na scène, boy ba moto to zanaye margué, bo to tala déjà extrait à film na bango fili. Oyo ya groupe figure les stars, il y a président Fiston Nzuki Batista, on a zoko tsa malamoko. Papa wata maloba, siko bomo na ye, ingénieur to zagine na scène, yeyo à côté libino. J'espère que bomo nié. Margot Star. Siko héritier a commis papa wata maloba. Papa wata maloba. Jericho Bektos desenseti. Bozala bana mike bokoma mikolo boyendengeni. Musara kagande senge. Bongo soda tangwa lata kateni wana bilamba ni ye. Ten ya pazaraka ni ye solo yenta kundeti $7 mkoncha zalaka alataka. Tangwa komini sika ye musala abungwa ni pa komi Cameroon abandi kuswanja bakulere uwele mari. Merci beaucoup na otuno na kombo na yo o rappeler bango lisusu o pesa bango kombo na yo mais na pesi mbote makasi na Australie et pas ya JC Can au Real de Madrid bientôt à Kinshasa masole o lega bien et o lega kitoko makasi vraiment alors yebisa bango na kombo na merci nga company ngai bo sare pensa uyu kan ko melam so pe bo sare ba papier na babiki bo bandi ko kuma maître waza yanzampe jido sensos creb esiko so lantanga poto orles nzeza bo lantanga malam company ngai papa wata maloba premier system ka graph ndire yam kuse raka yana buto yana mo ye azana iki mturu ko makorona se aidi waka kama muntu ko yama mpoene kutabelanka kama na muntu ko tangi mpoene kutamfuide ali kwatru ko manchunguri cafe ayama mpoene sopa yanko mutu bra tinto mwana mutu paske na tante ni yakana no ko ya pete yakana no ko yeto subanga kana ko banga nini na kache mpoko yo antie na ko ya pete ntsire ka peta la bana ko ko tapia buka futu ka pia kimpinti kurono ko ntomfile jiampre bukutata na tante nous pesanga falanga butu mtontane bonsoir ndombe bokubisa atone ntiko kama chambe mtonto ye balu subankanta ne sopro ko siko bonsoir petit ngasa comme son film mo etela mo bingala ko leta paprier papa wata o kombo na kasafu kuna fusa yango ntete commenter madon approach na tongo udi na midimpi udi na pokwa udi finalima na kama tuno songtuna vila swash kana sanja ka fashi ne ko peso lo kuno ko smena ngotu nga yetina nini na peso yo yango tien simpampa so yupipi wa kirikiri matusa bankanze yo bankanze yo so ayaya mini mama tin ayaya mini mama tin sambole so maina sansa kutube to sala kan samp to sala nin to kabwana mikoli to sansa nouveau testament fin biso to sala to kote yo choko bongo mafuta mambira maya en tout cas inchi ezana sas avant tout dismisupu ya musaka merci beaucoup comprendre yango wana boyoka fisto batisa nsuki mabari ya pemba leki basina so ya kongo ya mountain sele kitoko mais Sophie Laetitia Igwe Baleine d'Afrique na Odette Lesa botte plus l'argent Lina Mayombo merci comprendre yango wana papa wata maloba Margot na lembi loboko $7 na éviter ce qui combo yo penato komango ndenge nini o komba mutu non ripopo prasa landi makambu na lubi na kombo yo a se retrouver mbara mako tango zala kana na biso na kisasa non ripopo umela merci beaucoup on moni rubrique deuxième rubrique ne umela ate to sala ngo rapport to sepeli sabino bolongola ba stress bouta ba kayu États-Unis Amérique Canada bouta musika poto sepeli sabino papa wata maloba lelo na ba papa nyonso tout oyo bazo jouer yo pe quand même ozo évoluer bien yo ozo mona ke bato bazo sepela na yo tango déjà vu de loin président vu de loin lobi na ngai papa wata en tout cas ça va c'est quand dimingai tango sudia tarubi na ngai ça va c'est quand diminga kuta va kuta ba président vu de loin ba loba na ngai papa nanga edimo ko kulemvu muyombe coach tangu na saraka pane ye apesa nga seni moko to travailler kana
Bon, que ton homme repose en paix, à Koufanaye déjà. Mbonge, na jouaka papa ya Mbonge, mais frimango tikala kabuleka na télévision te. Timbonga ye Koufanaye, mais Mbonge pas kula muka et 5 que tu continues filmer wana. Tu kusala bokumona. Tu kusala. Alors, Azapé écoute la troisième façade, mais il fallait tout ça là, mais tu s'appelle Sabino toujours. Troisième façade des Ali, non le bangote, non, on a bombé les minutes. Moins d'accord Tiboy. Tu as bimissé ce soir, à côté de soi, il y a mis ça tout. Donc, on peut ça la plaisir. Papa, what amaloba. N'engo tu n'as pas de question, mon bout, tu n'as pas bouillé. Parmi les questions, tu n'as pas. Au bateau, Hollande, au poteau chité, pour Margot Moussalanga déjà si. Mais ce qui n'a tenu moko, ingénieur Christian Timanga, canal Sate, ça y est bien. Faut y avoir 4 questions, comme ça, bah, pessinga réponse. Ce qui a pessinga réponse, bah, pessinga paneyo. Pour nazo la téléphone, n'a pas lina ma yombo, di kofi ambongo, tilelo na le comité. Na kuswa téléphone, na kulakisa yo. Okumone téléphone yuan. Na dingi na tune mituna 4. Na 4 mituna na zo tune bu pessinga réponse. Adesha motomètre beba zibeba, mutu ambongo. Baba na aveugle. Bazolia na 20h na kati ya ndako, kurenkeyi. Nani kuyebisa muninga? Wana première question na tuni. Baba na aveugle baolia na 20h na 20h na kati ya ndako kure yeko kende. Nani ko yebisa muninga? Boko mela biso to na numéro wana boko mela biso pesa ba réponse. Wana première question. Na deuxième question na lubi boye. Nani ako yebisa ngai? Mukolo bakangaka Yesu Masiya mwana Nzambi. Petro wanga naka ye. Soso oya lelaka. Mukolo soso wani zalaki nani? Oh pa wata. Na troisième question. Pa wata zela nanu. Kolo soso ne zaka nani Margot? Eh, bobenga kaka ngai te papa wata. Na troisième question na lubi boye. Bolantanga madame. Nani akokotangira nga kubandana 1 asuka na 10 aleka 11 12 13 te. Mais okubandana nini? Di 1, di 2, di 3, di 4 suka kaka na 10 koleka 11 12 te. Nani okokotangira nga po batama yeri bazai bele. Ba général defa uma tumona batanga. Mais bo pesa nga yi réponse na question na tuni yemisa. Batanga di 1, di 2, di 3, di 4, di 5. Si, suka na 10 koleka 11 12 te. Oya kozwa numéro yango 1. Ou bien beaucoup benga na numéro na ngai moko. Voilà. Na zaka mwana musarate boya zaragate. Ngamo ko yampaka. 089 50 94 722 wana yanga moko. C'est là l'anto bandelango. Ya Willy Mouché du code mondial. Donc plus 243 89 50 94 722. Question suka. Question ya suka na toni na lobi boye. Na question ya suka. Aveugle ake kusomba ciseaux na boutique po batekreye ciseaux akotia boye to akusara boye po batekreye Margot aveugle ake somba ciseaux alors ça nini pas sa réponse bo pesa réponse na numéro oyanga na numéro oyo ya 207 chaque Congo ya journaliste mikoro nazo benga ye takinga de la presse azonga kasimate soka kembara boka keyi Jericho Betox chaque Congo ya journaliste nyo sur internet takinga de la presse. Merci beaucoup. Merci Jericho Betox. Natali Kitoko Batista Mobari Kitoko Natali Kitoko Batista Mobari Kitoko Makasi Boko Kola Mawezangambu voilà Boko Kola Mawezangambu voilà tozana papa wata ba pesa sko bambote poto chite pesa bambote na bayo poto chite ta magwa komo sinalenga na pesa mpote yeri boso na ko boso na te Odette laisse botter plus l'argent ici Kazalina Suisse bangonde ba simpingaye et puis na pesa mpote pa ya Sandra Lita ya sana France na yako boss na te lina mayombo mama nga lina mayombo likofi mbongo kasi yote maître waza ya Nzambe Jido Club Saint-Georges siko zali Orlens Nzeza secrétaire na yebi ke ozo bala karate me ubengi singa pete pesinga invitation te rigeni lour ntelelo na pesi yo pempo te siko zali général Defao matumona lulendo général Defao na pesi yo mpoti papa siko zari voilà na yebi ke karamingi te koliezo ya risosu ndenge yaka kaka na yebi merci mingi biso tozana pour la promotion artiste papa wata tema non parce que lo moko j'espère que to yambi papa wata maloba
ezaka nango zamba mutu te mais tozana mpona kosala promotion bato un artiste bourré du temps là oza na mariage oza na collation oza na fête d'anniversaire olingi bapandi ebuka na yo benga ye na numéro na ye akopreste ata groupe na ye mpe olingi kobenga benga ata ye moko po mosala mpe ya yo moko pesa eloko ozwa eloko mpe yalaka benga ye ekosala plaisir makasi bande na so opesaka numéro kaka mais nakopesa numéro yo kutu nasalelaki solo moko mpo na yo tobomba lisolo na yo merci na banderi numéro plus 243 ya wiri muchen 89 50 94 722 089 50 94 722 Arlette Ilunga Mama Bonheur Arlette Ilunga fin aux affaires voilà tobima na biso Margot tobima tanesko to sala rubrique tobima Kobetoxie na lingi na bosana nini wana Arlette Lolendo Leki ya Vieux Chirac Lolendo et puis Leki ya Général Defao Arlette Lolendo. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis bye. Ceux qui vont une émission aux Ali grâce à Margot Star, on a fait Bambote Belé et puis espace Mikachou, Mimi Kalombo, vraiment juste en face il y a salon Mazenzongo. Wana en face wana komona ngo restaurant bar okuta Shadrach azawana oyambayo musique calme et surtout na biso bino désormais à siège il y a Jerry Kobetox et puis ben émission pe rosala makawana tozawana pour la promotion il y a Mikachou Mimi Kalombo. Quant à moi na pesa bino ka merci ne bolanda biso na elengi na biso TV bo s'abonner et belé et rosala bien prof mon papa ya maman na biso Aline Malunda ma biso to boka babasi batute pour na kabula basi mabala batu na boka lesu nani mama dongo mamotema ya fioti ngoma mama na ngape mususu Charlie Malula motema ya José de Londres sida bile na peso bambote belé ya nanga Sami Mokili mobala pembe mobala nzela minu mutando pembe donc na peso bambote belé et partout bozali batu nyoso to bozo tinela ba message ça langa plaisir bon président Duche waki président Duche Kapanga héros na peso bambote belé il y a na Kenya wa asao voilà alors bon comme on a Facebook nanga toujours Jerry Kamiende ma page Ezali Congo Makambo TV page Ezali les amis de Jerry Kobetox page Ezali bozo ba image et belé mais bon on a chaîne il y a président Fiston Nzuki Baptiste au balobi il y a Biso Moko TV il y a Biso Moko TV pour découvrir ba talent ya papa Wata Maluba voilà bon l'andaka ka télévision chaîne Biso Moko to fongo ici il y a Biso Moko TV. Voilà, allez, Margot, tout ça la neri, nasa la fatou, papa wata, tout ça la fatou alubaka, tout ça la bouille. Ce qui va moni biso, to pesi mu Congo, c'est que sili, to pesa mu Congo. Bye. Bana Congo, bana poto, bolanda elengi na biso TV, avec Jerry Kobetox, elengi na biso TV. Elengi Nabiso TV avec Jerry Kobetox, il n'y a pas Nabil. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi Nabiso TV, Jerry Kobetox, tiens, minen.